Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Loposo mwindo tobundela mabele. Telema tobundela mabele. Telema tobundela ekondo. Baindo, baindo, baindo totelema sengo pese soko masolo banda kona bino pai wana penza bino bozomi bele ko lande mission fait conscience mission éducatif mission kelema na likanisi moko ko lakisa moto moindo ya uti wapi ya komi wapi pe ya zali ko kende wapi ni yango mokolo na mokolo to sala ka effort ya ko kende ko kundula ka bande ko nyoso bazana makanisi ya malamu na tina ete ya ko sososa bande ko na bango bazoka libako ko landa ka biso na manaka na biso baindo totelema lelo mokolo mo lelo to yambi moko ya bakambi mutu kilandi kibanda mayamba o bazali mutu ya moko ya ba communauté na kati ya religion africaine communauté na bango kombo nango lisanga ya Nembemba Zulu au siège nango ezwami na njili nde bango bakomeli biso na mokolo mwalelo ne to kosolola to yebite ni na nini o bango bamemeli biso na mokolo mwalelo na tina ete ya kosolola pona kososuta bino bandeko na biso bozwaka libako kolanda biso manaka na biso baindo totelema mbote na biso kilandi matondo mingi ndeko tambi mbote na balandi nyonso mbote pe na bandeko nyonso tozana bango na studio matondo kilandi tomoni bino bokomeli biso na mokolo mwalelo sango nini bokomeli biso na mokolo mwalelo oyo bandeko pe bazwi libako kolanda biso bazoyeba te mokolo mwalelo tokosola sir nini te bokomeli sango nini bokomeli biso matondo mingi ndeko mopanzi sango ndeko tambi sango toye nango ezali sango ya lobiko ya baindo kasi baindo oyo bakangami sikoyo na mukanda moko babengi Bible mukanda wana nde eza mukanda o bango balobi eza mukanda ya Nzambe eza mukanda ya livre sacré eza livre saint na ndenge nyonso bango babengi yango nde yango wana toye sikoyo tolakisa lokuta na yango pe ba contradiction oyo eza na kati ya mukanda wana pourvu que moyindo asosola moyindo atelema ndenge émission na bino ezali koloba mais kilandi kozala grave te ngozoloba buku moko ya lokuta eza na ba contradiction omoni ko akise mutu ezaka facile mais esengaka mpe ezala na compagnie na bapreuve oyo ntango ozoloba ke motu oyo azalaka boye nalobeli yango par rapport tala eloko boye ntango ozoloba ke buku ya biblia buku esantu buku eza inspiré buku oyo epesi bwanya bososoli epai ya bato des millions de personnes ntango boye kolobaka koaffirme ke buku wana eza na bamensonge na kati eza na balokuta ya makasi na kati buku wana eza na bapleine de contradiction na kati kilandi nayebi te bino koza na bapreuve oyo batelespectateur bazwili bakolanda biso na ngonga oyo soki ye mpe na ndako na ye afongoli biblia par rapport ya bapreuve oyo kolakisa ekolakisa mapena ke buku wana esolo peneza boza na bapreuve ozolakisa ke eza na contradiction mpe eza mpe na lokuta na kati kuna to eza nango bozolobaka atika bolo matondo mingi ndeko mopanzi sango bapreuve ezali meme baye batangaka mpe babible wana to biblia wana bamonaka yango me batiraka attention te yango wana biso sikoyo toye totalisa bango bapreuve wana batanga yango malembe mutu nyonso aza na ndako atanga yango ye moko amona bacontradiction amona mpe lokuta oyo ezalaka kaka na bible kaka yango moko dès kofongoli yango kaka na verset ya Genèse wana verset 1 soki otangi yango okomona déjà ke lokuta ezali na kati ya bible wana kaka na verset 1 wana soki otangi yango so pusa da Genèse nyonso soki mpenza otangi yango malamu okoya komona ke balokuta eza ndakisa lisolo babeti ya Caïn Adam na Eve baboti bana mibale na bana mibale moko Caïn moko Abel Caïn azaki mokolo Abel azaki leki comment expliquer tata Adam mama azali Eve bana mibale baza 4 mwana moko abomi muninga na donc Caïn abomi Abel c'est-à-dire batikali misatu wana na mokili mobimba mais comment Nzambe azolakela Caïn et d'ailleurs ce que olandi na ebandeli yo tindi bana batumbelo mbeka sacrifice comment oboya nanu
mbeka ya mwana moko pe ondimango. C'est-à-dire nzambe nde mutu akazonaki kutuliwa ya Abel. Mais tant le Abel akufi, nzambe azolakela Caïn que côté yo zali kokende bato ba homono ba revenger cette fois. Wana eza lokuta. A bato bazami sato. Ba mama na tata bakotikala. Po moko déjà si akufi. Yo zo benga na mutu. Ole akende musika na pays moko boye pays du nord. Siko bato yo ya kobanga. O abandai kobanga wana. Bazaki banani. Kila ni boli misiki la to relancer bino. Biblia ebeti li solo moto liboso na kati na mokili eza Adam. Moto mi balo na mokili ezali Eve. Moto mi satu mwana na bango liboso Caïn. Ya moto mine na mokili eza Abel. Bakomaki 4 na mokili. Tango moko akufi, Abel akufi batikali misatu. Donc Caïn esika akimaka Caïn akende kokuta na bato. Ingeta akutanaki na bato soki otangi yango na muzindo kuna okoya komona ete asalaki azwaki mwasi wana azwaki abalaki ye abotaki pe bana bakombo boyoka ba Enoko wana bazalaka bana ya Caïn. Ingeta ezali biblique bato pe batanga kango mais batiraka attention te soki ozwi Genèse 4 otanga okomona maye Bible ezali koyebisa biso na esika wana. Donc biso solo bake mokili meuta pa Adam na Eve kilandi to lo bake par rapport à la Bible nenga betaka lisolo na ngo lisolo moko lokuta. Eza lokuta c'est preuve yango. Po nzambe ye moko azo bake bato ba okutana na tie donc alakeli Caïn. Bato akutana bango ba venger cette fois. Caïn azo réclamer pa ya nzambe. Chose grave que Caïn azo réclamer pa ya nzambe que punition peut singai eleki. Par preuve ce qui mopanzi sango ko yuko tangela biso verset ezali na Genèse 4 verset 14 wana otanga. Maintenant nous ba téléspectateurs à chaque fois kilandi kibanda bazo mayamba bazo pesa ba vexé bino pe na banda kubo zo ba buku na bino ya Biblia bo vérifier ka yango soki alobi lokuta tini la biso ba message total isaye ki alobi lokuta soki pa lobi bo solo komela biso pe na ba message na ba numéro eza na betano na bino total isa bo pe ki ba lobi bo solo. Genèse 4 combien? 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Oh, qu'il a dit. Ingeta omonike ekiesika wana Bible bombela batu mabomba mi ebele. Comment expliquer yo ozaka kana batu misato batikali na mokili moko ozo chasse tata na mama ba otikala batu mususu peut-être bakoki koloba ote na sima ya Caïn babotaki bana mususu mais bana wana babotami après 130 ans c'est aye kobotama. Donc 7 na Caïn na Abel basana différence à 130 ans na kati. 130 ans eza na kati wana. Donc si awa babomi Abel lisolo wetaki ba benga na Caïn wana kutuno lisolo 7 ya kobotama ezate bato basaka na mokili misato. Ezate lisolo ezate batu misato yango wana ba verset eza wana soki ozwi yango meme na ebandeli nango okoya komona ndenge ni ba Genèse bande ko faire Genèse 4:14 bazobeta lisolo ndenge ni Caïn bazobenga na epa ya wepe batie sini mutu no sokomona Caïn po akoka koboma Caïn te. Ingeta c'est-à-dire elingolo bake na esika wana Bible e bomba na ebandeli nango Genèse 1 ce qui otangi yango au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Mais l'esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux. Bon, ce que est vide. Zo bazolo bana o ezanine. Eza eloko déjà ti. Nzambe asali likolo na se. Voilà selon la Bible. Selon la Bible. Est-ce qu'on voit comment on a que eza déjà lokuta na kati kaka na ebandeli ya Genèse wana. Ebandeli kaka na Genèse wana lokuta
lukutamba na moko balelele pe wana lukute bandana ndeko tambi lukute bandi kaka wana oya mara soki otangi pe mikolo nyonso sete oyo nzambe asalaki biloko me mokolo moko nzambe asala mai eza te soki mpo otuni bapastere bakoyebi so teke mai mokolo nini basalaki yango donc na 6 jours ya création ya mokili mpo babaki 7e jour nzambe apemaki toloba na 6 jours ya création eza esika moko te nzambe bazomasone esika nzambe asalaki mai ingete yango tolobi na 7 jours de la semaine ezala mokolo ya kopema ezala mokolo babandaki lundi mokolo nini oyo basalaki mai soki ndeko ayebi akoma banimero eza wana na etando ike akomela biso eno jour basalaki mai ezalaki jour songolo comme ça biso tokoya kodémontrer ke basala yango te bo babi l'esprit de Dieu se mouvant au-dessus des eaux limo ya nzambe eza likolo ya mai limolimo donc mai na se likolo or balobi au commencement la terre était informe et vide ozomona na lokuta ndeko tambi esika ezali donc bandeko batangaka bible malamu pourvu ke bayeba nini bakomea yango biso toye siko tolakisa lokuta wana oyo ezalaka na kati ya bible mais kilandi eza grave biloko tioso batelespectateur biso toza bena makasi na bavexé biblique te bino banimero eza affiché bokomelaka biso à chaque fois kilandi azomema biso na makambo etali lokuta ya buku oyo babengi biblia ya buku esantu na bacontradiction oyo alobi maintenant tokomi nano na kanisa ya bacontradiction te kilandi ntango olobi ke mokili ekoki kobanda Adam na Eve na Kain na Abel bango 4 babomi ndeko na bango eza lisolo moko ya lokuta okoki koaffirme mpe bandeko ke toyebaka nini mokili mobimba nde toza boye biso towuta mpa Adam na Eve te mokili mobimba na ningi nalakisa ke towuta epa Adam na Eve te par exemple comment yo expliquer nani bible bamindele bato basali yango chance oyo lelo toza nango bamindele mpe bato basali yango bango bato bazolakisa biso balobi l'Afrique est le berceau de l'humanité mpo na nini mpo na Afrique nde bamoni mokuwa ya mutu ya yambo oyo aviva na mokili oyo ozomona na biloko wana nyonso oyo akolakisa ke bango nde bazalaki bato ya liboso te okoya komona ke ntango baexplorateur baye kokita sikoyo na mabele oyo ya biso ya Afrika na Congo bakutanaki na bakoko na biso na mbushiri sikoyo bakoko wana nani abotaki bango balakisa biso verise oyo ezoloba ke koko na biso ya liboso abima noir kombo na ezalaka nani na bible eza te elingi oloba ke biso toza homme à part bango mpe baza homme à part esengeli tokutana na bamasolo lokolo ya bato tosololi me batika kokosa biso keno biso touta Adam na Eve kasi na bana oyo nyonso totangi awa moyindo aza wapi koko na biso nani koko nzala mpa nane wakitana bauti wapi balakisa biso na bible kilandi memi biso pena mamba kilandi mokili mobimba yebi ke biso towuta pa Adam na Eve alanga nzembo moko kutu ya monene to ndeko moko abaki ndeko tambi so ozopesaka baexemple ya bato wana bayemba banzembo na tangaka bakombo mpo toyeba ndeko na biso Félix Wasekwa oyo azali mpe parmi moko ya bamisicien mayele ya mboka na biso yema kutu nzembo ozala nani ozala chinois ozala arabe ozala biso towuta pa Adam na Eve me komona kilandi kibanda mayamba bazoloba ke masolo wana eza masolo elokuta soki biso towuta pa Adam na Eve te biso bayindo towuta wapi matondo mingi mopanzi sango ndeko tambi biso bayindo toza na koko na biso bakeli biso epai ya tata mokeli nde kote biso touti koko na biso nzala mpanda na ndenge akitelaki namu nde source na biso nde bango wana bato ya yambo oyo eza Adam na Eve te tozoloba ke na bible wana makambo ya lokuta eza ebele toloba nini mokili moma ndenge barase ekabwani rase na rase baza na koko na bango ya ebandeli to lolenge kani tokala biso banoir na bamindele nini toza na bakoko ebani lingeta biso toza na koko na biso koko nzala pa bana ya yambo kutu eza biso bana somi eza biso bamindele baza na Melek na Selek na bango bango pe baza na izanangi na izanami na bango nani baloposo musaka wana ba chinois ba japonais bango wana soki ozwi baarabe lelo tozobenga baarabe bango bauti epai ya Agare na Abraham eza eloko oyo eyebani c'est-à-dire bango baye kokosa biso parce que ezalaki makambo oyo bango bafabrike pourvu ke baya kokolonize omonde ata mwana moke soki aza na eloko moko yo oza nango ntina so okutani na telefone
okoluka yo eloko nini nalukele bombo loko ezaka mwa sukali napesa ye ntango ye akozala distrait nga nazwa telefone mpo yo oza na posa te nde bango bazwaki biso lokola bana mike discours ya Léopold elobi yango clair est ce que bato batanga obe batanga soki batangaka te baya na vovam tokolakisa bango yango pourvu ke to bayoka totiela bango bayoka soki bandeko baza na régie bozobala na biso soki boza prêt bokoki kosunga biso na discours ya roi Léopold oyo Kilandi Mayamba bauti kosenga. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village.
Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale. Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique. Et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous lisons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez vous sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les et allez remplir vos musées, ainsi que ceux de Ternérine au Vatican. Faites oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils adorent les vôtres. Ils ne les écouteront jamais, par exemple, les saintes, la Vierge Marie, Sainte Thérèse, Saint Martin. Faites-leur prier en les mettant à genoux comme punition, et obligez-leur à réciter le chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un Noir qui vient vous voir. Ne l'invitez jamais. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez jamais à manger avec vous, même s'il égorge pour vous une poule ou un coq, chaque fois que vous arrivez chez lui. Bref, lorsque vous aurez accompli tout cela, notre pays, la Belgique, sera très riche, et c'est plus tard seulement, lorsque les Noirs auront compris que nous essayerons de les aider pour l'amour de Dieu, car on ne réveille pas un chat qui dort. Je vous en remercie vivement, le roi des Belges, Léopold II. Ah, kila ni tolandi discours to loba nini bonzambe oto religion to bengi christianisme tito ya mbango eza nango volonté ya nzambe te mais eza volonté ya ba dirigeant ya Europe pona koluka bomengo na bango yango nde bakotisa na kata christianisme ingeta ndeko mupanzi sango ezali pop basali kopu ndenge ni bakoya koyiba biso moni moyibi na mukolonda yo kozana kolonda kolali bien mais moyibi na buto na osala ba calcul ndenge ni akoya koyibela yo donc mindele bazala ki bongo et ça monte de toutes pièces. Comment expliquer yo ndeko tambi yebisanga enano beba ndeko bazolanda biso bayebisa biso nano nani akoma Bible même babi ezaki inspiration ya nzambe te kilandi moto afandi boye nzambe aza koinspire ye koma biloko boye tinde mpe bakomi yango ingeta tokoya na réponse wana tokopesa bino réponse wana ntango tokokota na contradiction de la Bible nde tokopesa bino réponse wana et koma mukanda balobi ke bakoma balobi Genèse elobi eloko te soki balobi par exemple Matthieu épître de Jean nani siko mutu akoma selon babi selon Matthieu ozomona selon Matthieu bon ezana mutu moko donc batu il faut pas comprendre que ezana mutu moko azosala commentaire mutu wana siko kombona ye nani ezali association ya bato ya ba millionnaire bavandi siko basali kopo wana bapesi yango na maboko ya bamissionnaire siko baétudiant nde baye nango na Afrique. Donc Biblia pa bayindo ça n'a rien à voir na makametali nzambe n'a rien à voir kaka ndenge utu kolobango n'a rien à voir et na tozana combien de Bible toi la tradition du monde nouveau Louis II Sainte Écriture toi na livre de Jérusalem et puis chaque livre ce que ozui yango nyonso vandi top pezali o bande catholique basala kamingi ce qu'on a ba Bible wana nyonso chaque Bible ezana ba livre nango neti o to sala mingi batiena ba téléphone ezana 66 livres. Ce que yo sanga vrai livre ezana nani siko mutu akoma selon Matthieu ozomona ngana koloba selon ndeko tambi na nenga moni makaba mais siko mutu akoma selon wana kombo na ye nani
ozomona lokuta siko soki ozwi histoire ya ndeko Noé wana pe likolo baso ezaka basolo lokuta kilandi Noé nana yebite ke na bandeko bazolanda biso ke nzamba asalaka appel pe motinda mine Noé asalama suwa munene ate ya batu oyo akondima bakoti akotsa na banyama po sengaka betsa mbula aboma mokili wana kilandi wana pe kaka ozoninga kuavuengo po loba kaka soko so boyengo moteke ozobimisa baprofete nzambe balokuta na miso ya mokili te ba prophète o basalaka ezalaka mususu selon bango selon mission o nzambe apesaki bango bato nde basali bible po baya kokosa biso nde basali makambo na bango selon bango Noé akosa na biso te bato nde baya kokosa biso na komba Noé bato bakosi biso na komba azwi bakombo moko boye mususu mpe ezala bakombo imaginaire batia na bible soki ozwi bible ya Louis II otali yango na nsima nango na bapage de garde wana soki otangi yango bien ozoya komona ke ezali ke bakombo moko oyo bato batiaki église atiaki popo ezalaki vide bakutika makomi bakomi babakisi comment expliquer basali masuwa ya munene il faut biloko nyonso monde entier il faut bakotisa yango mibale donc mwasi na mbali ntaba nyau mpuku soso libata batu bikela munyoso mibale mais sikoyo bandeko bayebisa biso tozalaka na nyama moko oyo azalaka monde entier aza kaka na Congo awa na RDC azalaka komone okapi aliaka bamatiti mosusu te matiti aliaka ezalaka kaka na Congo sikoyo ye akotaki na masuwa wana ndenge nini bon nani ayaki kozwa ye soki balobi ke par miracle problème eza te bongo sokolia tango mbula esili baye kozongisa ye moto aye kozongisa nani moto ayaki kozwa ye nani misili kilandi to relancer bino tozala ba espèce mususu asalaka na Congo so bimise libanda ya Congo akufaka ndakisa bonobo na okapi siko tango olingo lobani tango ye nani prophète Noé asali masuwa to lobani ni ba okapi basalaka na kati to ba okapi basalaki te na kalusolo lokuta ezalate c'est-à-dire quoi omoni ndenge corona utai ko betawa fumukusu nesonge nzela ayebisi biso nini ke na Congo ya corona eza te kuta alakisaki yango clair na baso balandi bemisio bakomona eza ndenge moko na bevenema oyo esama kuna ezaki evenema teke monde entier ndenge toza boye na biso na Congo awa todinda na mai puvike tokende kokotisa banyama wana siko lion aza carnivore aliaki nini bakotisaki mpe na matiti oyo bantilope banda kolia mpona ye aliaka nete lion ye aliaka ne misuni tango akoti na masuwa wana na kati kuna siko ye yebisanga ye 40 jours abana ozalaka nzala po ye aliaka misuni me bataba nyonso na bantilope na banyama mosusu wana osisa moto guépard balion bagépard baliene baléopard bango nyonso baza banyama ya kanda batigre baliaka bandeko na bango baninga banyama toloba nini ndenge papa nani prophète Noé akotisa asalaka na masuwa ndenge akotisaka bango bakoya kovanda nzala pendant 40 jours te bakovanda nzala te donc ndeko tami na biso eza lukuta soki otali meme lelo histoire ya Abraham balobaka azalaka na mwana moko mwana na kombo ne ezalaka nani oyo ye abota Isaac aboti Ismaele mais balobi aza na mwana moko ye wana alingaki atumba mbeka mais comment expliquer que mwana na ye ya liboso akobotaki ezalaki Ismaele bon comment bake koepengle bake kozwa kaka Isaac ono wana azaki mwana makangu me mwana liboso ataza mwana makangu komoneka mwana asa mwana na yo koma bango bazo koinsiste ka ozomona amour ata papa kobota bana me bolingo efanda makapa mwana liboso ezalaka pe moins différent par rapport ya bana misusu pe eza différent mwana penza oyo na dare ezalaka débat na bamusulman na bakristianize oyo ya biso awa ezalaka débat bawelanaka donc eza lokuta balobaka nani Abraham wana azalaki na mwasi moko bongo Ketura mwasi ya nani bongo Sara mwasi ya nani bongo Agar mwasi ya nani ozomona keza kaka lokuta bamonte de toute pièce pourvu ke baya kokosa kaka biso mais sikoyo bakokosa susu biso te yango tozo kodenonse ke batika bazonga na esika oyo babungelaki batika bamakambo wana nyonso oyo meme biloko ya Job ndeko na ngai tata kilandi na Job mpe kilandi
Job eloko sala ngo na kati ya facilité nzambe akutani na Satana basali plan po bameka koteste Job soki bena yina foi pa nzambe wana po longolo bakeza biloko monga lokuta inge tande kotambi bon ba téléspectateur bango moko ngana tuni mutuna bapesa nga réponse pona ne to clôturer ka ba mapango. Comment sikoyo yebi ke Satana obundi na ye okoki yete c'est to lo babongo selon Yahweh na selon histoire ya Bible mais ozotinde nemi oyo okoki te otinda epa ya bana na yo nzambe abwaka Satana na se après atinde epa ya Job. Est-ce que ozo expliquer eloko wana vraiment na en tant qu'intellectuel en tant que mukolo faut eza ba histoire ya bana mike biloko wana il faut batikela ngo bana mike histoire ya Job na nzambe akutaka na Satana po basala plan ya Job eza ngo lokuta eza lokuta lelo kuluna eza na mboka na biso ba criminel bazali tatali na kotinda kuta na criminel na nzela baba ndako tiana etembe alobike soki ozana tembe kendo ko tela bana nanga mwana no ozana munduki te mwana no ozana eloko moko te oyo ko se défendre nani akende ko sala même lelo bato bazokende na ba église bakesambela bazobenga na Satana Satana nzambe ne mutatinda ye na se et d'ailleurs kutu ya motozo ba Bible ngo ndeko ta eza muke kilandi bolimbisi ozo bilo esiko ozo memelela nzamba otinda Satana ndenge nini na mokili biso chaque tongo so okina na ngoma mangengingi okina zamba campus ozo lié Satana ozo kanga ozo boka bisika bikauka fe moto okina ba limiter ba combat spirituel papa mama na biso olango ozo mona ba moto fe fire Satana zo sika mukolo na mukolo yeso koloba yekilandi o yena mission ko pemwisa bana na nzambe to lolingekani Satana zika kate bango nde babimisaka mpepe na bango pamba poso kia eloko esikisi likala eske likala yana eloko ya revendiquer pa mutu te ezalaka ba maloba moko batie bango lokola ndenge batiaka bapile bazomanie bango bayebise bobanda koloba boye yango wana omoni vuvamu eye koyebisa biso ndenge yango ngana sepelaka nango parce que elakisaka mutu na ndenge ya koloba na ndenge ya kosala na ndenge ya kolia ozomona balongoli biso na banini mokonzi na biso ayebisa biso azati ya kwa bota na boumbu te donc biso tendenza toza susu na boumbu wana ya Bible te donc vuvamu ekolongola bato na boumbu vutuka aza susu moumbu te akende kokroire na biloko wana ya lokuta po tata moko te akotinda mwana na ye epa ya criminel epa ya kuluna talaka kuluna ezo botola biloko na batata na bamama na banani mais mwana sikoyo nzambe amoni Satana azoleka azotambola na ya tuni ye c'est-à-dire tokoki koloba ke na nzambe na Satana bazana bango ennemi te et d'ailleurs soki ozwi na création na jardin d'Eden okoya komona ke masumu lelo même bandeko bakenda koligode Satana basalaka eloko te. Comment expliquer nzambe asalaki banzete mibale na Eden ezaki nzete arbre de connaître les biens et les mal sikoyo arbre nzete elonamaka siko ebotaka bambuma arbre ya malamu ekobota bambuma ya malamu oyo ya mabe ekosala nini ekobota pe bambuma mabe c'est-à-dire tant mabe eza kati na mokili bato baluka ngo te tellement pe mpona nini biso tozwi yango po toyambi bamindele puis toevokaka bakombo wana toevokaka bana nyoka loko toevokaka bango donc objectif eza milimo wana il faut ya traverser ezaka yo ngana moni ndeko tambi ozoleka kuna yaka yo oyati parce que milimo wana ekuti biso na bakombo na ba Pierre na ba Jacques na ba Jérémie landi tokokoma esika wana kilandi na ebandela ntango boye botalisi biso biloko mibale Biblia eza na deux parties ya lokuta na contradiction na kati ya partie ya lokuta bolakisi so lisolo ya Adam na Ève bolobi comment fait-il Bible ya kobeta lisolo mokili momeuta pa Adam na Ève baboti mwana liboso Kaya ya mibale Abel bato akomi 4 na mokili Kaya bominde kone batikali misatu Kaya akomi kobanga esika okende bakoboma ye to souligner malamu parmi testo ezokomela biso ndeko bandeko bafirme biso ke Kaya esika akimaka abotaka mwana kombo Enoch pe akutaka na ngaba tiko bato wana bauta kweza ba mituna to mituna bandeko bobeti lisolo Noé akokaki jamais kokotisa mokili mobimba na kati ya masuwa wana atako bato baboyi kokota me banyama combien d'espèces banyama tozana bango lion aza carnivore léopard guépard banyama na nyonso wana akoteki mibale lion pendant 40 jours aliaki nini okapi azalaka kaka na Congo bono bazalaka na Congo soko bimisi wana espace ya Congo bakoki vivre te bakufaka ye Noé azwilaka bango wapi
et ça ba mituna to mituna na obino bolobi ke soko tangi ba histoire de l'exeke et ça ba masolo lokuta ba kosela batona sikoyo na ngambu ya contradiction po batu bi bazo zelengo keki la di olobi ba masolo lokuta na Bible pesi exemple soko na ngambu ya contradiction eza wapi o soki mutu atangi Bible atangi vexe oyoyo ayo tanga mususu alobaki ezali ko se contredire malobe pa ina matondo mingi olimi sikilandi ba téléspectateur bo tinda mituna par rapport à ba vexe na ba masolo o kilandi abeti awawa soki eza lokuta otalisi biso tala lobi lokuta awawa soki eza solo otalisi tala lobi solo awawa soki boza na mituna otuni pe na mituna na okilandi malobe pa matondo mingi ndeko tambi to ngi to talisa yambo to kota na mutuna na bino to ngi to tika nandu solo ya lokuta wana po bato bakanisaka ke to baki na ebandeli ke eza livre sacré eza livre sainte Bible babenga kango eza nango sainte Bible te eza ki ba histoire ya bato ba beti ngana ko ya na ebiso ndeka tam komelanga boye yangwana yaona utola kisa exemple ya mutu akoma Bible ayebaniti balobi selon Matthieu selon Jean yango wana mais poto to clôturer ya mona na répondre bino tangela nanu bandeko na Luc 1 obandika na verset 1 Luc 1 verset 1 otanga nanu matondo ba téléspectateur à chaque fois tozo tanga bino pe na bandako bo tangaka bo lakisa biso Luc chapitre 1 verset 1 plusieurs en ayant entrepris de composer un reçu des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Dès le commencement, ils sont devenus des ministères de la parole. Ils m'ont aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. Wana na kati ya Luc chapitre 1 verset 1. Okosuka noka wana ndeko na ngai. Balobi nini? Selon ba recherche, batu mingi bayoki masolo basala tradition kuna. Donc bato oyo bazalaki nde baye kobetela Luc kutu azalaki ne pe apôtre de Jésus ti. Luc azalaki apôtre azalaki médecin. Donc bamakamuso babeta na Bible eza na inspiration te mais ça na fruit ya ba recherche ne bazolobela na vexa. Yango wana potoklo batika balobaka o eza inspiré soki mutu aye na verset elobi ke no eza inspiration ya Nzambe donc verset e contredire yango mais Biblia soki bandeko bo renforcer ngande ko tambi na ba vexé mais lobi toute écriture est inspirée de Dieu pour remettre les choses en ordre donc ba biloko zaki en dessous de Nzambe a utilisé batinda mina inspiré bango baso so ninge nini yo pesa biso vexé ya beaucoup ya Luc chapitre 1 verset 1 balobaka ba makamso na kati ya Biblia ezaki ba recherche matondo mingi ndeko tambi kasi bandeko batala na ba Bible baza nango po na majorité to baza ba christianisé pe ba chrétien po ba mindeli musupe baza awa batanga o balandaka biso batanga verset wana Luc 1 verset 1 akiti na sekuna ye moko akomona ke eza kaka ba recherche eza na inspiration donc faut débat o ya na verset ke eza ki inspiration akwei siko na makanisi na biso ke eza ezoko se contredire siko toye siko na contradiction de la Bible ango Bible si face à le côté Bible face à le côté kuna esili batangi de ba verset ba histoire ya Noé ba histoire ya Adam na Eve ya Caïn mama solo eza ebele na o bango moko ba yebi ba banda ko compléter kuna ngana zate mais siko na ye kotalisa lisusu na masolo o etali contradiction de la Bible ndeko na ngai comment expliquer Nzambe toyebi histoire ya Moïse alobi akutani na Nzambe ozomona mais ba verset mususu ya Bible ezoloba ete Nzambe okoyi komona ye na miso te ozomona esika wana siko nani alobi bien et puis soki ozwi na Matthieu 4 verset 1 à 11 okomona balobi ke Nzambe atindi batu milimo mabe ekosa batu mais ce qui au monde otangi Jacques 1:13 oh zela nano kilandi Nzambe atina milimo mabe ko sabato ndenge nini wana Matthieu ni memeli biso na mokolo molelo ingeta Matthieu oyo vuva mazoya nango eza ya sika ela mato ya batu
eza ya sika po bayebi yango te ndenge bango bandimelaki Bible eza différent na ndenge siku ya masemuno anza oyo vuva mazali kotangisa na nzela ya mfumukusu kya mzala mpanda na ngola ezoluba nde baye koyebisa biso ezaki bilaka oyo balaka kike bakoya kusikula maye mabombami yango oyo ingeta ndeko tambi tolobi boye balobi contradiction ezali boye batala na Matthieu 4 verset 1 à 11 soki tokoki kosunga bino mwa moke toza pe na eloko na bango oyo ba téléspectateur à chaque fois qu'il a des opérations ba verset biblique bino bozala bandaku bo tanga yango bo confirmer ce que azolo babo solo to azolo balokuta solo lobi bo solo talisa biso pe na nzela esinga na ba numéro za affiché alobi bo solo ne sika boy soki pa lobi lokuta kovanda te otika na kati ya lokuto azali koloba talisa pe biso lokuta na ezali le sika nini maloba pa matondo mingi ndeko tambi ndenge tuuti kosilisa eteni ya kolakisa mabe nyonso ya Biblia lokuta na mabe nango ezaka mabe parce que nous avons une la contradiction bala moko lokola pe na régime na bazo signaler biso to bani ko bela madela soka émission to émission c'est la bolo bela contradiction te matondo mingi nde na contradiction ya Bible ce qui tozui 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 bazali kolobe ya contradiction par rapport il y a 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4 1 Corinthiens lobini ba téléspectateur à chaque fois qu'il a nazo pesa numéro ya téléphone ba verset biblique bino na banda ko sunga biso bo banda kotanga yango so akosi signaler alo ibe bosembo signaler na appel to pe na message kilandi na 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 babi Yesu akufaki pona masumu na biso aye kokufa pona masumu na bango to loba bongo donc masumu ya batu ya mokili mo batu masumu na bango mutu aye kokufela yango ezali Yesu voilà selon verset c'est 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 ce qui OK na 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4 babi était Jésus a été crucifié à cause de sa faiblesse ozomona sikilandi Yesu mukili mumbeyebi atangisi makila na epona batu yo bake tenga fona tanga yango ko suka boite etangisi sanga yango ba téléspectateur bosa wana bo réagir tangisa na banana no to banana no o liboso po télévision eza radio te ngeta ba maté o ebungisi saka batu koloba penga ngane komuna tango komuna otangi oyo ezali nini 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 15 verset 16 verset verset 3, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3, le Bible. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Selon les Écritures, il faut pour Nabiso. Selon les Écritures, bon, les années, les Écritures, bango baloba e ko mama ici, e ko mama. Yango wana siko ezoko se contredire na 2 Corinthiens, kaka 1 Corinthiens mutakomi Paul. Ingeta 2 Corinthiens chapitre 13 verset 4 otangi lisusu ba téléspectateur oyo tozo sala ça téléphone bino pela banda kukuna botanga ka chaque fois qu'il nazo pesa ba vexer po to ko epena na libungi te oyo eza makamba via bato to ye basoki ezolo ba solo te solo ba lokuta balobi boye car il a été crucifié à cause de sa faiblesse mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Oh, il a été crucifié à cause de sa faiblesse. C'est là, non. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Oh, qu'il a mis nos affections aux autres yango wapi boye. Eza kaka na kati ya Bible ndeko tambi. Biso tozwi yango epai mususu te oza mukanda ba verset mutu na mutana Bible na ye. Oyo pe ba koma kutu ba verset eza ebele. Mbala sima so tokozwa ngonga tokoya tokolakisa ba makambo ebele ba contradiction ba olimbisi kilandi nana koma 1 Corinthiens. 1 Corinthiens ezali omoni mikanda mingi eza na Nouveau Testament. Eza mikanda Paul mutu akomi par rapport ya bango moko ba apôtre. Ba disciple par rapport ba disciple Paul ne mutu akomi ba verset enani ba épître ebele ezala ba Thessaloniciens ezala ba 1 Corinthiens na 1 2 3 ya ba Jean wana mutu akomi Paul 1 Corinthiens mutu akomi Paul 2 Corinthiens mutu akomi Paul Thessaloniciens
Tite, est-ce que ye ndenge nini ye Jean na 1 Corinthiens olobaka Yesu akufa pona masumu ya batu selon les écritures. Les mêmes ye Jean akene na 2 Corinthiens soki 13 wana soki 4 akene koloba Yesu ti akufa wana ti babaka ne kulus wana zalaka pona bolembu na ya cause de sa faiblesse pe azalaka faible. Ne kati na ye Nzambe agisaka pas comme na puissance. Eza ebele bon. Bande ko batanga comme ça ba pesa biso tort, to ba pesa biso raison mais na bi ke raison yango parce que ba verset to pesa yango. So que quel lisusu na Exode 33 verset 20 Nzambe amona nakate. Exode 33 verset 20 Barobi Nzambe amona nakate. Amona nakate yo omolela Nzambe wapi? Sikoyo na Genèse 32 verset 30 Job alobi ye amona Nzambe face à face. Sikoyo wana contradiction wana eza Ancien Testament ezali, Nouveau Testament pe ezali. Eza Testament eza na nini? Eza mukanda oyo muwe asali nini atiki. Oh mais Nzambe roza muwe ndenge nini? Ah bon Testament, siko Testament so batana na dictionnaire, signification ya Testament ezani. Lobi ndana lobi ke Nzambe bakomona ete. Exode Exode ya mikanda ya Moïse. Eza la Genèse ya mikanda ya Moïse. Ce qui otangi na Genèse 32 verset 30, okomona ke bakomi ke Nzambe inani jo bamona Nzambe face à face. Eza la Moïse. Moïse pe akuta na Nzambe, eza la Abraham. Alia na Nzambe tango akwa. Wana na so se rappeler Abraham pe alia na Nzambe. Histoire mo pe babetaka na kati ya Bible. Soki na bosanité, ekozala ba Isaïe 6 un boye na soki na matanga soki ya roi nani ils ont échappé ngapo na tango kala mais c'est si reza na Isaïe 6:1 babeta le prophète Isaïe amonaka Yahweh mokolo ya matanga ya roi na menaza surprise ngozoloba yango wana Nzambe amona naka te kaka bango moko bato bazoko se contrôler yango tozoyebisa bandeko ba téléspectateurs ke batika komikosa tant oyo eza susu ya komikosa te bamindele bango moko bazomona balobi yango me bango bazo omoni même pape tango ayaka na croix na Jésus oyo ya croix. Est-ce que aye siko na Jésus ya croix lisusu te? C'est-à-dire makambo ezomata makambo pe ezokindi mais siko biso toye na vérité ya koyebisa bango ke batika komikosa tant ekomi totanga siku ya masemono anza oyo eye epa ne songi nzela fumkosu kya mzala panda nango e la kamaki epa ya mvulusi kimbangu puete bato basosola o vérité nyonso ba verset za ebele so ito zingonga to yako relancer biso alobi verset oyo zoloba ke morto moko ta mona Nzambe alobi eza na Jean 4:12 apôtre Jésus zoloba personne n'a jamais vu Dieu mais Isaïe zo confirmer que ya solola na Yahweh na mokolo ya nini ya liwa ya roi Osias ba votre relancer ka biso po échappation pe sala ki biso a confirmer biso que verset de pesa ki ya Isaïe 6:1 wana eza solo pe baxeli biso contradiction nango ezali na Jean 4:12 balobi kuna Jean zoloba que personne n'a jamais vu Dieu zo confirmer mais bato ba vivant avant Jean bazo beta lisolo ke ba mona Nzambe ba solo na Nzambe balia na Nzambe mais ya esima ningi ya koyo confirmer que moto moko te na mokela tsala ko mona Nzambe ezali ba contradiction de kotambi ezali ba contradiction donc ce que otangeza ebele okutu bino ndeko wana relancer wana eza muke bango moko bato batanga Bible bayebi même lelo ba pasteur soki bazo continuer ko la biso pongi ezali kaka pona ko batela kwanga mais kwanga liango na kimia poete olala pe pongi ya kimia soki ole kwanga mbangu oyeba esika kolala te tozoyebisa bango batanga siku mibeko yango iyi poete yo olala pongi ya malamu ngape na lala pongi ya malamu mokili mobimbe ezala na kimia po mokili eza na kimia te kilandi tobendi suka émission pour mokolo mwa lelo toyebi te liloba ya suka na 30 secondes pe bopesa numéro na bino ya telefone etulu kuto bandeko bazwaki libako kolanda bino na manaka na biso bayindo totema bakozala na posa bokontinue kobengana po biloko oyo nyongo lobe eza grave bato na babibile na bandako na bo batangi numéro ya telefone pe mo liloba ya suka 30 secondes matondo mingi ndeko tambi tosepeli kondima invitation na bino bandeko nyonso bazolanda biso balanda biso sans parti pris toye awa mpona kobebisa motu te toye akokonte mpona kobongisa motu parce que makambo ebomi biso mentalité numéro na biso ya telefone ezali 089 61 32 721 089 61 32 721 oyo alingi akota meme na WhatsApp to akomela biso akokoma toboyaka kofinga parce que yao biso tofingi mutu te tolobi eza vérité soki yo oza na maloba mosusu contraire okomeli biso soit na etando ike na biso ya vam télévision
osadresse maloba na yo to message na yo ekokomela biso pourvu que toyebani ekosala topesi bandeko nyonso bafutuka nyonso esika bazali bayengeki eno bandeko nyonso mbote na bino baye nyonso bazolanda biso na ngonga oyo baye nyonso mpe toza na bango na studio atopesi bango bambote mpe mokolo malamu botikala malamu kimia tata mokili balongo mpe bakoko ezala na bino bwania oyo atata mokili ekitela bino batondo mingi na bino batelespectateur ozwamaki mpenza ebele ete olobaka chaque fois émission bayini totele na ebande nord olobaka boye ezalaka na un plus oyo soki moto asisi kotanga biso toyebi ke puku ya nzambe mpe inspiré question les autres chapeau pour remettre les choses en ordre okotomakamela désordre ni nzambe grâce ya baprophète na ye grâce ya mwana na ekolo yesu na badisciple ekolo yesu nde ainspiré bango bazongisa kila nde ye amemeli biso alobi epaneke biblia ezalaka na masolo na abandi kobetela biso lisolo ya Adam na Eve bato mibale na kati ya mokili baboti ngomba liboso bakomi misato mibale bakomi 4 abel abomi lelo batika misato abel kaya abomi lelo batika misato kaya esika akimi akia putani na bato abali aboti bato wana kaya putani na bao bauta wapi mpe bible précise mwana misato Adam na Eve azalaki ya mwasi te azalaki ya mobali komo na ye 7 apesa 30 ans tondima ngo totoboya yango gai te na tikitine na mikuna ake esusu mosika alobi ete lisolo ya noe abi eza pasi mpe mawa koma mpe ti bakopesa noe ordre akende kosala masuwa donc masuwa akokotisa mokili moma na kati siposo okendenge atieki bato nyonso baliki masuwa nini elingi emema mokili moma na ntango wana ake pli lo alobi ezala banyama mosusu babiva kaka na kongo soko obimisa libanda ya kongo meni ata kaka na afrique a kokufa ndakisa okapi na bonobo ye noe azwaka bango wapi okeplika babike mutu nyama lokola lion guépard batigre baza bacarnivore bavivaka baliaka baninga na bango nyama pendant 40 jours oyo ye noe atiaka bango abande kolesa bango nini po akotie banyama kaka mibale eza banyama mosusu bavivaka na malili akokoka moto te eza banyama mosusu akokoka malili te akokoka moto te kelendaki ake molai alobi eza nango masolo ya nzambe te ezali lokuta ya bamindele batiemi komo ya nzambe yango ezobangisaka bayindo aye na contradiction wana kuna kolobela lisusu te bino bobotoya biso car le même Jean a commis dans 1 Corinthiens, il a coupé la mokili selon l'écriture. Les mêmes gens dans 2 Corinthiens, ceux qui prédicent que ceux qui n'ont pas de il y a soutenu à couper pour la faiblesse, il y a le nom. Il y a dit que les gens ont dit pour continuer à continuer, c'est que la mission est tout le monde. C'est que la mission est tout le monde. C'est que la mission est tout le monde. Osepela kina émission na présentation ya kinga ndeko na bino tambi koka invité ya mokolo mwalelo yaki ilandi kibaki mayamba o azali mutu ya communauté ndememba zulu ezali moko ya ba communauté na kati ya religion africaine o eza na bokamba nyonso mokusu te mozala pana na makambo nyonso olobi soko lingo yekola yango benga biso kokokreti na bacentre nyonso ya vivant mo ezwami bisika nyonso a partir ya banimero tooriente yo okokende kotanga kuna vivant ezali partout yo benga kaka tooriente yo tozongisi matondo mingi na mokusu te mozala pana na ngola elongo na DG comme télévision DG na équipe na ye bandoko ndomele botale bamokami ngala tozongisi matondo na DG koko asungaki biso na bilili mpe tata na biso babielo akomparaki bete kwapu biso ntimba oyo asungaki biso kolamba pene osepelaki na émission tozongisi matondo mingi na ya tata mokeli na balongo ezala na bino na émission na biso bayindo totele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele Loposo mwindo tobundela mabele